www.congofrance.com. Nous sommes en Fabrice Alobi Anapipo. Ça veut dire que ma pipo na comme bota na bana. Ça veut dire ma pipo na za. Vous comprenez? Donc Fabrice Alobi que ma pipo c'est que Fabrice azaleki na Fabrice azui combo ya Anapipo. Combo ma pipo, ça veut dire que Dieu pour mon peuple. Il y a zoloba Anapipo et à la gâté. Vous comprenez? Bonjour les fondende. Sorry baby. Sorry mommy. I love you, I like you. I'm beautiful baby. Oh no, ogenena, oh no, otugu, ogenena, oh no, otugu, blocage. Man, ding 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 dum dum. Go man, ding 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 dum dum. Carole moi si oyanga, Carola lobinanga, nalianga rote posen sokola miso. Grosse mouleur, brum. Dikende na ebisa kabino animateur alekingai na monde zati. Merci très chers téléspectateurs. Nabi Keboza est belé. Il y a Kolanda site namino www.congofrance.com. Site où est Messanatala Kabafo chez le Kaba de Wiska Mbe Grosse Moulé. Bazui wap. Là j'ai profité je salue mon boss. Mon boss José Didi Di Pumba. Plus aux alliés Grosse Moulé Robengo Mikolo taille commerciale quoi. J'ai profité je salue encore Bookson Boukassa. Yo ye bidon na peso bambote belé. Merci beaucoup na confiance oyo. Bo pesi Doris Kayembe Grosse Moulé na bosani pété confrère na ngai Frank Stemai Disuka bambote na yo na yebi ke bose belé ya kolanda émission na bino na www.congofrance babi Grosse Moulé aza ye morote Grosse Moulé aza na invité na ye donc déjà kalaté bo découvrir ye invité neza nani eza mapipo mapipo yeyo babi mapipo to yebi place a utate mapipo bimi karambala moko na emunwe et puis mapipo limo akei to luki donc Grosse Moulé atambola ko surprendre ye aza na studio donc aza wana mieux placé pour nous expliquer banakin déjà ma pipo ozo kota déjà do banakin ba comprendre pe c'est la banakin ma pipo to yebi ka na nani kumpaya ya place abimela to yebi temba moko emune ngo pe bimi ma pipo limwa so mona na sute Grosse Moulé alobi logo site za moko www.congofrance.com Grosse Moulé akiti vraiment je dis pour nous luka ma pipo ape c'est la banakin depuis abimisa emuna kenda wapi bonjour ma pipo. Voilà. Oui, merci beaucoup. Yaya bana na www.congofrance toza na émission na net www.congofrance.com ba ebisinga ba fan na yo nyonso ba ebisinga Grosse Moulé lukela biso mapipo depuis bimisela biso emunu mapipo akenda azomona na tazoyoka na te zadi ya nini mapipo akenda. Oui, esprit mapipo kenda raté esprit mapipo za osomona te Fabrice Alobi Anapipo. Ça veut dire que ma pipo na comme bota na bana. Ça veut dire ma pipo na za. Vous comprenez? Donc Fabrice Alobi que ma pipo c'est que Fabrice azaleki na animation yo za yaya. Bon Fabrice aza animateur. Fabrice azui combo ya Anapipo. Combo ma pipo ça veut dire que Dieu pour mon peuple. Il y a zoloba Anapipo et à la gâté. Vous comprenez? Oh ma pipo na studio. Ça veut dire que excusez dance machine ezoya. Ça veut dire que ça na six titres. C'est une akata dance machine na bozwa. Remisa pa ya kumpaya. Bozwa li fondende o mukile kozela. Ça veut dire que na bossé na lingité que tout na beta plan que bo téléchargeango ou comprendre que ele kaka suboye na zuilarité. Parce que dance machine eza wana vraiment na kata travail pour beaucoup mona na memi animation na bandenge moko boye. Parce que l'animation, les lois animateurs pour Nandimayo, il faut y avoir 10 langues. 11e langue, ils ont langue imaginaire. Si on a les fondende, na memi bino na babilo romoko boye. Na kena bino vraiment musika, pour na les fondende na boaki na anglais, na boaki na portugais, na boaki na langue ba nigérien, na boaki na français, ça veut dire na boaki na swahili, na boaki na kikongo, ça veut dire que beaucoup sentir ndenge makambango kegendele. Ça veut dire que bafani na ngai boza la calme ma pipo za ma pipo a bossé ça veut dire que ndena ebisa kabino animateur avec ngai na monde azate.
Ok, merci beaucoup ma pipo. Tozongi lisu na sima ma pipo. Yebisa bana nyonso oya 3w.congofrance bakotalo na poto libanda Je profite, je salue aussi Diezola na France Place osa bambote belé oyebisa bana kin tozongi su sima. Oyebisa bana kin ma pipo abanda wapi mbala moko toyeto moye na chief na kupa ya po lelo okota deuxième studio na oposa la chifendende ma pipo. Jonde webinga na pa ya kumpa ngana banda na pundu na loso. Menga gos mulira na ndenga mabete nga eba ma pipo na kumpa ya y a pas de souci, y a pas de souci. Ça veut dire que ba fan na ngai na pesi ya titi tango formote na Paris na pesi salakia ko mokonja Britannia na kata Paris na pesi Vienne ngai Claude Ngoto na Londres na pesi Susu Macdo London City, sans oublier Venanga Roskam Kava. Vous comprenez, Venanga Tchécha Versas, Arnaud Dikambou, ça veut dire que Baza est belé, ça veut dire que Loko la Bolinga Ranga Mingi, ça veut dire que Bozé la dance machine et Zoya, Bozo va remix à pas à haut niveau, Bozo li fondende, sorry baby, sorry mommy, I love you, I like you, I'm beautiful baby, Oh no, Ogenena, oh no, Ozugu, Ogenena, oh no, Ozugu, blocage, chez Filia, Difondende, Kalamboga mama, Difondende, mama, Nani kunt, Bagoiba, Zaba ma blogo moro voye, Bagoyo quand on a des machines, ça veut dire que Bazan la bango calme, en plus là-bas tout, Obalinganga, Sola Nabino yo, ma pipo, na bossé na studio. Et c'est un kaka yo yebika kaba coup de pouce que artiste na bino na si ça mama mbutu ndenga laga ya dance black bombo clad brum. Ok, merci beaucoup ma pipo na kati ote bo comprendre c'est ma pipo Ezaye veut dire de comprendre que c'est ma pipo ma pipo batu nyonso o bazolanda yo na émission na www.congofrance.com ceux qui vraiment bazan a besoin soit ya kobenga yo moi libanga moi ba contribuer na studio na yo ba ko zonde ni ma pipo na bandi ko pesa numéro le loté en plus na pesa ka numéro bato tout baza connecté ba réseau non ezana ba misusu o non bazwa numéro noté mais na ebike à travers www.congofrance nde ba reçoit peut-être numéro na yo namba oyo ba sepeli na ngai lelo grosse mulure ba benga ngai numéro na ngwana. Mais au petit numéro, on les a crié au bois qui, mais ça numéro, s'il vous plaît, ma pipo, tu as vraiment besoin. 089 740 91 15 bloqué, brum, maman, binding, ngoma, binding, Carole, moi si oyanga, Carola lobinanga, nalianga rote pose sokola miso, grosse mouleur, brum, na pesa lisusu ya wasampe, numéro nanga, oya va ibere, Bonsoir, 081 65 82 017. Ça veut dire que na mingi na vraiment na posa ko boa gâté, mais na ndenga système na bato tout balinga ngai dégâts. Ok, merci beaucoup. Babi Eria Chipamba, Babi caméraman à swag. Babi on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Babi grosse moulir, soit Kanginzela au Coco Lekate. Donc avant on a leka, il faut bien poser là, son on a si ma bino boleki. Balobi ma pipo. On dirait aux alaraka ma casse na ba générique na ba rumbo kokate. Comment au sali 6 chansons. Donc 6 chansons on y a ya ba générique na générique. S'il vous plaît ma pipo, s'il vous plaît ma pipo, question ezayanga. Ok, d'accord, question ça yanga réponse ça yo. Na tourni. Donc 6 ni non yo sont des aka générique na générique. Ça va générique, c'est nga na beta générique. Kumpa ça générique. Ezani. Oh, ezan tembo. Mais nzembo babenga ngoni ma pipo s'il vous plaît, nzo comment contredire ngai. Générique ezan tembo. Générique ezan ngoni tembo. Mais générique ezé loko moko bouillé. Il y a des gars. Nga na beta rutura d'animation. Na sate kenando beta rumba na beta salsa na beta sugidini te nga na beta musique yanga ona sala munu mama munu ya mama nambwa mafuna yaya ngumbundwe nazoyemba Bibo wano zoyemba oyemba kumpa ya wana na langi nyenye munu kumpa ya kumpa ezana kikongo
ezana kikongo Gloss Mouitiro le bisanga tourna na studio na ba kasir moko buyawa na biso non s'il vous plaît eza juste kaka ba fa nyonso ba déclarer kio ya ngwana Congo 3W.Congo France ekiti pona reposer ba question juste pona ba fan na yo et ça la vraiment ba fan no bien o bazo mona o li souté ba biso ba singa Doris Kayembe Grosse Mouli luke la biso ma pipo tourner la biso ye banda ebisa koti studio azo bimisa ba chifwendende ka ndenge olobaki meti siko eza di ya nini azo umela so koko bimisa ti bidenda yena gaje moi belle doit refuser bayanya belle doit rega difon ou ma copine to marier nga ude ça veut dire que na studio ngana betaka musique ndenge moko te na batutu ma pipo na no eza esprit ça veut dire que ngai musique na ngana betaka so esprit na ngetindi na bimisa ta album na lelo Marcy Singa na dance machine au bimsango lelo tangu na kata studio na préparer ba bombe yo ebita na betakati lelo kumpa ebota babilo rebele na kin lelo na kin monde entier ba komolinga babinisa mwana moko wa mukie babinisa père moko boye ça veut dire que ça kumpa vous comprenez babilo ko to bimi na kin yo mona ka ba clip ngo ezaka normal parce que ngande muntu na yakina style wana ma people lelo batwazo ganga ana people elobinin ma people et l'accès Dieu pour mon peuple moi je suis un bon ragamen tu vois sur un côté ba français ça ma belle vous comprenez même si on est micolo même sabino que animateur faut ba 10 langues 11e langue eza langue moko imaginaire ba molotopé des gars nazo banganga Ebola nazovange Ebola na oui Ebola no zobange pa nani mapi koyoka soni te kwanza sentima ya njontwe ozana yo na makwanza te ozana yo na Ebola te mama oza kobanga ko kwanza pona nini dorisi kwanza koyoka soni te kwanza sentima ya njontwe nazobanga nanga Ebola nazovage ba oyo bayangi ko traiter Ebola bango bazonga linangwe Ebola ye komina Nigeria ono genena ono genena ono nzugu ogenena ono nzugu che filia difondende kalaboka difondende mama basala calme Doris Grosse Mouli olingangala bando tombogawa te na kotomboga to bombi ma pipo balobi to komi na suka ya émission na biso ma pipo moi mot de la fin na yo na batu nyonso ba Orlando na www.congofrance.com wa batutu ba Orlando ngai ba bi que notre travail Marcy Singa na ngai dance machine et na 6 titres ça veut dire que pour consommer ça veut dire que ba ozo temps ko yokango ba ozo matin ya kosomba seda ma pipo bazwa temps ya kosomba ngo na iTunes ça veut dire ba démarche ngona na osala ngo na freiner le Congo ebimate parce que na lingi tango ebima ba pirate ngo te ba la rane sala nga pe bien ça veut dire que na osala autoproduction na minute on a producteur te na manager te na bundaka nga moko l'état que soda vous comprenez un bon soda na kraka mukile yebi ça veut dire que na bundaka nga moko eza jeté na bimaso en plus nga moko so na bando raisonner makambo Doris na bando silika vous comprenez tina minute yo producteur na monde azati parce que ba mona ka mapipo na ba produire mapipo te mukona za producteur ezala dégâts vous comprenez bakoka bakotelema vous comprenez baba koloba. Ok, merci beaucoup. Tu comme vraiment na suka émission na biso. Là, je profite, je salue mon boss José Didi Dipumba. Grosse Mouli Penda Mikolo Benga taille commercial. Bambo Tebele, merci beaucoup na confiance au petit Grosse Mouli. Non décevoir yote jamais na nanga simple moi na musala. Donc oh nyonso ba fan ba osinga nga Grosse Mouli azawana. Bo benga ka na plus ya Willy Moucheni 89 21 9
999 64 à la fin bozwa grosse mouli o yambela bino ba invité na bino nyonso o ba leader na bino ba artiste na bino nyonso o bino bolingaka grosse mouli o kita sur le terrain o zwa ba image et puis o memela bino na site za moko www.congofrance.com na saluer lisusu confrère nanga Franck Disuka Stema na moniso Eriachi Pamba caméraman à swag danger pardon non il c'est confrère nanga balobi que journaliste à solo il faut dans la chaîne na kin en plus tous sur na net moi mot de la fin non parce que tu comme na suka émission na biso www.congofrance.com